Coucou bandel sala rouge le na libino tozana ngai tozali na tomate bomoni na nika awa tomate aubergine poivron vert na matungulu tonika ngo tokokalinga ngo na ngai na biso awa tozana poulet déjà na l'accent ndenge assaisonner poulet ndango na l'accent binoté donc totie persil totie ail totie poivron jaune totie rouge totie piment doux totie kiri na kati na persil ndango to sangisi na nika ki on a assaisonner nango couche de poulet na biso donc le na semaine ngani o sala couche de poulet to tokisa mo ki kaka ensuite nde to ko kalinga ngo mais bo kendete bo s'abonner bo aimer et bo partager vidéo na biso parce que to chaque couche na biso na kati nzungu pona e toka yango ko to check na kati nzungu bomoni couche na biso bonus ko to zoleka pona to kalinga ngo donc bo kendete bo savanti la ko so kalinga couche na biso couche na biso ngo tandis ko kalinga ngo bomoni donc et ça la moi doré bon après to rolongola bo kendete po to kalinga ngai na biso pona ngai na tuna teki bino to konika ba épices na ba légumes na saki poivron na saki aubergine bomoni na saki aubergine na kati nde bomoni na mixango bien siko to tsawa na njungu o to saki na ngo cuisse na biso to cuisse na se bisi mafuta etiki mwa jus na kati bomoni oya sauce na biso to saki na ngo cuisse na biso ndango ya siko to tsa aubergine na tun tonika kina matungulu na kati tozo kalinga ngo tozo tourner na cuisse na biso bomoni na to kalinga ngo donc exécuter et comme une unité ça t'a juste de remonter kitoko ça veut dire que lamba moto makasi bobo santé ko aimer bobo santé ko partager vidéo na biso ba mama que le monde exécuté et comme un moins de thé mais puis c'est ça bien tout ce qu'on m'a montré tu vois le moment moi montré kaka après oyo kalingango comme pour ko kalingango sans peu kaka auto qui ça montré moins que toujours kalinga isa aubergine na pitoniki na ba poivron na matungulu pona ko sala na ngai na biso donc quand tu changa nso mona toujours kalinga ngo nanu ensuite to ya ko bakisa ngai na biso na kati donc bo kende te boze ya chitangu sauce na biso e ko bela après bo mona ndenge to changa ngai na biso na kati parce que toujours kalinga ngo to ko chama iti to saka ngai ya ko kalinga bomoni ezali aubergine nasali aubergine nasali poivron natie matungulu natie na tobata mbuma epuis natie na ail na kati donc ezali mpona kosala nango nini ngai na biso oyo tozosala ngai tokokalinga ngai donc tozotia siko neti basauce na biso deja ebeli ya balégume mosusu oyo tokoajoute ngai na kati bokende te boza tita nganga na biso ko bela bien
Bobo santé ko aimer vidéo na biso, bobo santé ko partager vidéo na biso. Ce qui na niki ba épice na ngai ezali parce que eza ngai soko kati matungulu omona ngo etelemi likolo. Yango ndo ngo bomoni na kati matungulu likolo te na zona niki yango pour que ngai na biso eza kitoko tango zo liango bana ko lia matungulu te pakata te. Coucou, ngai na biso bomoni ebeli. Donc to sali aubergine na biso to kalinga nde na ipsaki bino. Prochaine fois que ndenge ni osala sauce peka ya aubergine ma okosala ngo bongo et puis oliango na mbisi okoliango na nyama okosomisa ngo na soso. Donc on la sabine prochaine fois. Dans ce cas là les langoyo to sali ngai na biso mena ngai se beli kitoko. Donc to kalinga selon ya okalinga. Donc ce que nous voulons en mbisi ngai olie ce que nous voulons en nyama okalinga olie ce que nous voulons en cuisse ni soto lingolia nango kolia nango na kwanga na makemba na fufu na loso kaka ndenge moko sepeli. Donc on a fait merci de banda kinga lelo to comme quand la prochaine vidéo bo s'abonner belé bo aimer bo partager vidéo na biso.